Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Yekola kozala na patience na vie. Moto oyo azali patient na vie, azali moto oyo azali faible te. Ezali ya solo ki patience ezali na limite na yango. Kasi esengeli yo ozala patient. Mpe esengeli o se battre na vie. Mpoete patience wana etelema. Anto esila. Koloba kaka teke esengeli kozala patient. Esengeli kozala patient. Esengeli kozala patient. Finalement, na kati ya patience wana, okoki kokufwa sans rien. Nto, okoki kokufwa sans kozala na eloko. Yo, booster effort na yo, na kati ya patience. Mi booster yo moko na patience. Esengeli te kozala na motema ya kolula baninga. Et jamais kolelaka epa ya bato misusu. Jamais kotia elikia na yo epa ya moto to epa ya bato. Zela moma ya nzambe na vi na yo. Zela ngonga ya nzambe na bomoi na yo. Mpo yo pe ozwa ya yo pa. Zala moto oyo aza patient. Soki batuni yo loba savoir en attendant. Ampo tango bazoloba patience elingi koloba teke ozali patient kasi ozo sala eloko te to ozo travailler te. Esengeli yo kozala patient pe ozo sala to ozo travailler. Yo talela kaka nzambe na bomoi na yo. Nazali Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe, tomonani mbala ya sima. Merci beaucoup, mpe, goodbye.